ou ni mama oyo eza mama vice na biso mama vice na biso na groupe ba mama awa azo défiler pour na le 8 fête le 8 mars le kakilo biso ko biso na kati Australie toko fêter yango na kati toko fêter yango le 23 kombo na mama Kipendo l'accès de marche ya défilé de mode l'accès de marche muke kotambola ndenge na défilé de mode ya Kipendo ye wana ye baluka l'accès robe ndenge modèle ezali en tout cas journée de la femme mois de la femme kitoko makasi ya kipe ya yo oh abeti phase mukolango kozala somo boya le 23 bomona makambo ya somo tala nyonso kozala mama Kipendo nyonso kozala en tout cas to sepela mbote mi présenter pesa ma liloba muke pona ba mama pona le 8 mars mama sikoyo ba to lamuki ba lobi olali balali olali balali en tout cas mama ba mama sikoyo ya PF ngana za vice president ya ba mama Western Australia yeah le 23 kozala ndenge nini mama Kipendo le 23 koloba te moto nyonso il faut akota na YouTube ya olobi okota na YouTube ya mama Ariette Kilumbu Shembo TV olobi ni pona Ariette Kilumbu Shembo TV eza ndenge nini bakota bami abonné mama topesi yo ndo okotia na YouTube siko yebisa bami abonné na YouTube na Western Australia mama yebisa bango bakota komi abonné et pas Ariette Kilumbu Shembo TV mabete nzambe apambola yo leka zonga mwa muke pona défilé de mode kota na mutuka bato bamona ndenge ozokota c'est mama vice présidente ya kati Australie na perfect voilà défilé de mode pona mois de la femme yoka bilenge akoti na mutuka bayo